Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Namasolo et Lopango, na kati à la personnalité TV. Tozongi lisusu na lemba, tozawana na lemba foire, pour na kotali sabino penza babiloko ya bien na siro bozala desité mikololeki, tozalaki na lemba, tozalaki pekara na lemba ma, tozalaki na lemba na Canruche, sikoyo toza lelo na lemba foire. 42 tobisara bino musala na kati à la personnalité TV ezokoba bambote na Arlette Matoko liswa nzambe badiva wesudia givwa mama bokobonk na kati à London City topesi pembote na givwa ma en tout cas bambote ya trop sans kozela tozokota déjà pour na kolekisa bino lopango na libanda esika bomoni bordure oyo ezali esika lopango e bandi esika lopango bandi pe yango eke kosuka ti na bordure oyo bomoni wana oui wana ezali esika lopango esukeli en tout cas awa toza déjà libanda tozokota et pour nous kubeta masolo pour boyeba OK oui toza déjà na kati ya lopango na siro lopango yango bozomona ezali lopango ya niveau moko ezali lopango ya niveau moko et tozobeta sko masolo papa azoebisa biso bati yango combien et puis bazosuka nango combien mbote papa 100 000 souka. Oui, bonjour. Souka 100 000 débit, 100 000. Bazo Souka 80 000. Ça le pont combien de mètres? 9 mètres sur 14. Ok, merci. Bazo mona babi babandi yango na 100 000. Bazo Souka na 90 000. Donc yango wana bazo mona eza déjà clôturé. Eza clôturé. Onyo so bazo mona. Ezali lopango oyo ezali ndako. Eza ndako tozo continuer papa ndako eza ndenge nini ndako eza ndenge 4 chambres salon cuisine salle de bain 4 chambres salon cuisine salle de bain eza 4 chambres salon cuisine salle de bain na sur ezali na problème eza problème te kuna na sima ezali tunnel mais na sima eza pe na moins espace na sima ezali babi lopango ezali ya 4 chambres salon na sir lopango eza 4 chambres salon bomoni déjà na bilili mutuka pe eza na facilité ya kokota eza esika oyo bato bazali déjà eza esika oyo bato bazali bango moko bakolo nango nde bazoteka na sir bomoni lopango ezali pe pavé ezali ya 4 chambres salon na cuisine na douche na salle de bain eza un niveau moko donc ba chambre nyonso tout eza likolo na se eza kaka salon na cuisine likolo nde eza na ba chambre douche pe eza likolo toilette pe eza likolo donc na se eza kaka salon uniquement na cuisine na sira bomoni bino moko na bilili bozala jamais desi boya tozobenga bino en tout cas boyebele bana lemba bokota déjà bokota penza ya trop bokota et bomona biloko na bino na sira bosengaki Canruche tokomaki na Canruche lelo toza na lemba foire na sira bozomona wana ezali environnement ezali libanda les environnements na sur bozala jamais desi tozobenga bino kara boya ebele bozomona baninga batonga koto nyonso donc batonga ba parcelle beaucoup plus eza en étage donc ba parcelle eza beaucoup plus en étage tozobenga bino kaka boya wana ezali penza environnement ya lemba foire les environnements et lemba foire awa ezali aveni ya munene oyo tozali toza kati aveni munene ba moto ezoleka ba voiture pezoleka donc tozobenga bino boza jamais desina kati la personnalité TV.
toza déjà na kati ya lopango na bozomona na bilili lopango oyo ezali na première position na makadama awa tozali déjà na kati asir bozomona ezali na kati na likolo eza lopango ya premier niveau toza déjà na likolo na sur bozomona ndenge ezali malgré eza vraiment achevé te na sur bozomona déjà ndenge ezali dans lopango oyo ezali na position ya liboso na makadama donc tobeta masolo papa apesa biso eza ndenge nini eza na ba chambre combien eza na bandenge nini awa toza likolo makadam yango wana bozomona malgré banzete bozomona échangeur pe yango eza pene pene mais toza na kati ya lemba foire o nyonso bomona eza ba tol ya lopango donc toza na likolo penza toza na likolo tokita po tolakisa bino pe na sema tokobima penza na libanda te po na kolakisa bino po makelele ezali wana makelele eza po eza ba maison commerciale talakara lemba en plus eza esika moko eza principal donc esika moko eza commercial o soki moto zwango ozala vraiment décidé na siro tozokita skoma ndenge tozokita tozobeta entre temps masolo boyeba soki batiango combien petit likolo siko tozokita na sir bozomona tozokita penza mpona kolakisa bino lopango epui mpona kobeta masolo na papa na biso papa beta masolo eza ndenge bon lopango eza na 500 000 à discuter eza principal bon kosolola puis ya suka eza kokutana na bakolo nango mpona bosolola eza combien de mètres bon métrage nango na largeur na ye aza 20 mètres et demi bon aza trapèze 20 mètres na aza lokola triangle côté moko aza 14 mètres côté moko aza 14 mètres 20 mètres na 14 mètres lopango eza monene eza pe mpona ba combien de portes baporte eza ebele eza pene ebele makasi batype locataire eza ebele na sur bandeko balandi bomoni babi lopango eza na baporte ebele batiango 500 000 à discuter babi prix ya suka eza likambo ya mosombi na moteki papa koto ya peu près bato bafutaka bandako bacombien neti bachambre salon bastudio chambre salon bafutaka na $100 studio bafutaka 80 bamaison commerciale ya 150 ezali ya 200 ezali na maison mpe ya $250 ezali merci babi eza likambo ya mosombi na moteki 500 000 à discuter tozotambola toujours kaka nde toyebisaka bino na kati ya la personnalité tv tina ti tozotambola tozalaki bongo na lemba foire kaka na cadre kotambola ya kolakisa bino biloko atuka tokomi sikoyo na lemba échangeur na sir bozala jamais déci bozomona environnement ya lemba échangeur eza vraiment kitoko ba place oyo eza non loin na makadam eza non loin ezali 3e position na makadam donc bozala jamais déci eza peloko mo ya bien en tout cas ambisi bazabakana ya bino yango yo penza la personnalité tv tozokoba toujours kolakisa bino o bozomona na sima na nga wana yango nde eza lopango na ndaku bazoteka donc sans plus tarder tozaki libanda mpona kolakisa bino to pe toza libanda tozoluka kokota déjà na kati ya lopango mpona kolakisa bino comment lopango ezali pe kosolola na bacommissionnaire oyo nyonso ezali lopango eza libanda lopango eza libanda lopango eza pe lopango monene asir bozomona ya bilili ezali lopango monene bavoisin mpe bango wana donc tozokota mpona kobeta na bino masolo tozokota déjà donc toza déjà na kati oui tokoti toza déjà na kati ya lopango donc lopango yango oyo bozomona lopango yango oyo bozomona donc tozotambola eza na ba entre mibale
na porte mokie na porte monene yango oyo bozomona penza eza na bandako oyo bozomona pe eza na espace penza ya monene mbala moko wana ezali balcon, chambre, salon, cuisine, deux salles de bain, magasin, bafutaka 600 par mois. Annexe eza deux chambres, salon, cuisine, toile na douche ya yemoko bafutaka $250. Donc olobi lisusu batiango ko. Bon, oh batie 300 000 à discuter, basukaka na 250 000. Ezali ko mesurer combien de mètres? Bon, ezali ko mesurer 20 mètres sur 25. Donc balobi awa batie 300 000 à discuter. Ndako bomoni ezali boso wana ezali 3 chambres, salon, 2 salles de bain, bureau. Bon, bafutaka 600. Annexe eza 2 chambres, salon, cuisine. Tu as douche libanda ya yemoko, futa $250. Donc Nasir wana eza ba prix ya lopango babi ezali 300 000 à discuter. Ba o ba pesi bino eza ba prix ya bandako. Donc tozo benga bino bino batu bosui bilili ya lelo ya lemba échangeur. Donc tozo benga bino boya wana nyonso eza lopango ezali lopango wana nyonso eza lopango. Te tozo te wana nyonso eza lopango ezali ndako. Donc tozo benga bino kaka. Tozo benga bino. To avancer, tolakisa bino lopango ndako ndenge ezali. Ndako yango oyo pompe pe ezali. Pompe pe ezali, donc tozo tambola penza. Tozo tambola pompe yango oyo eza pe na espace bien. Et toilette pe yango wana pona ndako eza libanda. Donc Nasir bomoni ndako ndenge ezali eza lopango moko ya monene penza. Eza lopango monene bomona to baluki pe na sima. Awa ezali sima ya ndako. Eza sima ndako. Lopango. Ok. Nasir bomoni lopango mobimba. Bomoni lopango mobimba. Toza toujours na quête lemba échangère car ndenge tolobaki totamboli tozaki na lemba foire et maintenant mama toza na quête lemba foire toza na quête ya lemba échangeur. Donc tolongwe foire to kotu échangeur. Nasiro toza déjà na libanda bozomona na mosika na bilili ndako moko ezali penza likolo yango wana nde bazoteka na sur ezali na environnement ya bien onyosu bozomona eza vraiment environnement ya bien kaka ndenge bozomona na bilili nok na yango tokozela penza mingi te tozokoma déjà poto luka tokota na kati tolakisa bino pe tobeta masolo kaka ndenge tobetaka mais en attendant libanda yango wana obozomona penza ya bilili. Tozalaki na libanda tolakisa bino dimension penza ndenge lopango ezali toza sikoyo na kati ya lopango na sur bozomona eza lopango oyo ezali na 3 niveaux na CP ezali na ndako moko donc eza ndako ya 2 chambres salon cuisine na salle de bain donc tobeta mbala moko masolo pona kokende mulai te papa koba kobeta masolo ezali. Bon, awa eza na valeur ya 800 000 à discuter. Suka eza kokutana bakolo nango kosolola. Eza nini po eza penza mo? Eza ki auberge. Eza 3 niveaux, eza ba studio salle de bain split, studio salle de bain split. Eza na plus de 20 chambres. Bon, na annexe ya 2 chambres salon cuisine salle de bain, na salle ya munene likolo bakocha resto. Papa olobi eza lisolo ya mosombi toujours na moteki à peu près kotoyo ba loyer za à peu près ba combien ba studio ba studio ba futaka $150 par mois. $150 par mois, ba studio minene $200 par mois.
2 chambres bafutaka 300 par mois. Salle wana baluwaka ngo $400 par mois. Vraiment to koti na quantité to beti masolo libanda pono loba batu bazali. Donc ba chambre nyonso ezali occupé, batu nyonso bazo occupé et puis batu ebele balingaka penza te koza ba image yango to sukeli na libanda po to la kisabino et prix nango betano li sous prix batie 800 000 à discuter. 800 000 à discuter hein, babi 800 000 à discuter donc tozo bima déjà na sur bomoni na bilili babi ezalaki auberge. Mais avec le temps, ils ont sous auberge te batunde bazo louer ba ekomi ba appartement ils ont une salle de fête to zupe salle wana te po batu église ba bomba biloko na bango kuna mais bazate donc moyen to kota na kati ezate sans autorisation na bango na sir bomoni lopango bozala jamais desi bana lemba nyonso bozali banda mboka donc lelo tozaki na mabele na bino tozaki na lemba foire lemba échangeur pona kolakisa bino bana lemba tout cas donc tozo benga bino boya na sir lemba o botikara kala avec le temps bomoni évolution nango ça va banda ko ezali penza kitoko nyonso ezali kitoko donc tozo benga bino boya ebele bozala jamais desi na kati ya la personnalité TV ba diva wesudi agi voama maboko bank na kati à London City na sur bozotala bozomona bilili Arlette Matoko donc bozala jamais desi mama Doris Lema na sur boza desité na kati à la personnalité TV bande ko nyonso baza libanda mboka boza desité donc wana ezali libanda lisusu ya lopango na sir bozomona penza tozaki na mopanzi mususu toepe na mopanzi mususu pona kolakisa bino toujours ndenge ndaku ezaleli nde lopango ezaleli donc eza lopango moko ya munene donc tozobenga bino toujours nasa sur bisika oto uti wana bo sepeli malgré prix nango karababi ezali kambo ya lisolo donc ezango esika moko te osoki ozwi o kosala modification sans modification na elo côté do bandeko bozali banda eza penza kitoko mingi ozwi esika no ya bongo otie pe ozongisi yango lisusu ndenge ezalaki auberge po avec le temps ekomi ba appartement donc soko ozongisi yango auberge otie lisusu bandeko pe o bazouta kaka libanda ba côté na bino bazoya lisusu ko siéger kaka epa na yo en tout cas oza jamais desi na esika wana ba merci ya trop penza na ba commissionnaire oyo batambusaki biso na mokolo lelo na kati ya la personnalité TV merci na ingénieur Metintima azalaki na sima caméra pona kozwa ba image ya kitoko oyo bomoni na bilili pe merci ya trop lisusu na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva wesudi agivwa mama boko bank na kati ya London City Arlette Matoko liswa nzambe sans oublier mère boss mama Doris Lema mama boss la personnalité TV en tout cas na kobosa na pété ko souhaiter bongo ba bonne fête na ba mama nyonso ya mokili mobimba penza bozala karabino bo fêter malamu bozala toujours bino car ndenge bozala ka donc boko ba toujours ko bomba mabota malamu yango ndezali esengo na biso po biso nyonso to uta na kati ya mabota mwana nzambe auta na kati ya libota yango na pesi bongo ba bonne fête en tout cas ba mama bozala karabino ngana bino troko ba toujours ko monana na masolo oyo etali ba rubrique na etali ba parcelle boz tikala toujours branché collé scotché na kati ya la personnalité TV bozala jamais desinga na bino to monani.